yo, nayeba yo ngai, ekoti na molimo na ngai yo, natombolo ngai, emati na molimo na ngai yo, natombolo ngai, ekoti na mabazo na ngai yo, nayeba yo ngai, abaye, 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 igwe, babo, igwe, babo, igwe, babo, igwe, naboya yo, nalingana yo, papa. Mosikana yo banguna nanga basepelio, mosikana yo bandoka fami basepelio, ozanga yo kana soki pardon, mafinganga yo mapona yo yeso ikamote, mabenganga bolole pona yo nandima ikamote. Mapinganga yo mapona yo nandima ikamote, mabenganga bolole pona yo nandima ikamote, kasi osa motema na ngai ezala tombola Yesu, osa motema na ngai ezala sanzola yo, emati na molimo na ngai yo, nayeba yo ngai, Kotina mama sonanga yo, natokolo kai, abae, 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 igwe, babo, igwe, ogelisi bangoluwe, siba, oye kauka kate, esayo, yesoro, maia bo, isiba, isiba. Oye kauka kate, yesayo, yesoyo, maia, yonde izimangoluwe, oh, izimangoluna, yesu izimangoluna, sayo, yeso, yesu izimangoluwe, isikana chama montona, yonde su respiration, sayo, yeso, Lorsqu'on arrive au bout de ses efforts, lorsqu'on arrive au bout de ses efforts, lorsqu'on arrive au bout de ses raisonnements, lorsqu'on arrive au bout de toutes ses analyses, lorsqu'on se pose beaucoup de questions, des fois on n'a même pas de réponse à ces questions. Jésus est la source intarissable. C'est ce que dit la chanson. C'est la source intarissable. C'est Jésus. À un moment donné, tu peux entrer en conflit avec tes parents. À un moment donné, tu peux entrer en conflit avec tes frères et sœurs.
À un moment donné, tu peux être dépassé par des événements, dépassé. Tu ne comprends rien, tu ne comprends rien. Tu essaies de mettre ensemble les promesses que Dieu t'a données. Tu essaies de mettre ensemble les visions, les prophéties, les messages que tu as eus avec la réalité de la vie que tu es en train de mener. Une opposition, un écart d'opposition inexplicable. Mais j'aimerais ce soir qu'on élève tous ensemble la voix pour dire à Dieu, nous te faisons encore confiance. Seigneur, je te fais confiance, même si je ne comprends rien. Même si je ne comprends rien, mais je te fais confiance. C'est toi le Dieu, c'est toi le Dieu qui existe. Ma vie est entre tes mains. Je m'abandonne encore complètement entre tes mains. Même si, comme Job a dit, même si ma peau s'attache à mes os, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera et il se lèvera le dernier. Je vois quelqu'un qui était couché sur le lit qui est en train de se relever. Je vois quelqu'un qui était couché sur le lit, malade, mais il est en train de se relever. Comme dans un film, il est en train de se relever. Dieu est en train de restaurer la vie de plusieurs personnes qui étaient malades. Dieu est en train de les guérir maintenant. Croyons à la guérison. Nous croyons à la guérison. Jésus, le soleil levant, lève-toi. Lève-toi dans ces familles qui sont connectées. Lève-toi dans la vie de ces frères et sœurs qui sont connectés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. batali penza ke balobi te oyo penza bandimi ya solo ekozala malamu bongo olie tolataka ba uniforme na matanga tolataka ba uniforme na ba fête ya mariage tolataka ba uniforme même kutata na église o mo Kristo mwinda nzoka mo Kristo dunkel mo Kristo molili donc nzambe na biso alingi mo Kristo ezala penda mwinda penza ya solo ndenge balobi mwinda batiaka likolo po esa nini engengisa mutu nyonso azokota azomona lumière donc ngana yo toza minda ngana yo toza mungwa oyo epesaka elengi
me mungu ape soki eleki na biloko ebebisi biloko wana osala nini okolia yango te. Mwinda mpe ntango otia yango na sa mesa ozomona te yo moko mpe okobeta libaku. Toboyi na biso tobeta mabaku. Amen, amen. Nzambe na biso aza pour nous. Si Dieu il est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Yango azobenga biso alobi to se repentir. Hein? So to se repentir aux amala po to mona lola. Po alobi akoya ne lokwa moyibi. To lingi te a se prendre biso. Moment nyonso o ya koya biso toza debout. Kati na ye. Aya kokuta biso na basusi te. Aya kokuta biso na kolela te. Aya kokuta biso na koloba te. Aya kokuta biso na koyina te. Aya kokuta biso na muyibi te. Kasi aya kokuta biso to telemi ngui kati na liloba na ye. Amen, amen. Po ete liloba ne yango eza santé. Liloba ne yango epambolaka. Liloba ne yango ebatelaka. Liloba ne pe ntango totie na misala yango ekokota nga na yo lola. Acclamons l'Éternel des armées. Yango wana nde posa o biso tozalaka nango. Yango pa lobi na biso to se repenti. Abi na biso to bima na Babylone. Donc soki kaka toza na kati ya Babylone ekozala pasi. Totika mabe. Amen, amen. Amen. Ba Joseph bakimaki mabe. Toleki ba Joseph te. Amen, amen. Amen. Ba Beniko bakimaki mabe. Toleki ba Beniko te. Ibango pe bandimi lokola ngana yoti. Ba Daniel bandimi babwaki bango tina libula bakosi. Babwaki ye. Andimi na ya kufa po na Nzambe na ye. Vraiment, balobi mutu oyo nenge otozo ganga alléluia alléluia. Mais na dernière minute nenga lobi akoyane lokwa muyibi. Ba ekokuta ngana mabe. Bolamu nyonso na sala kinzamba lobi nini ayebi na yango te. Mais oyo biso tobengaki oyo ndoki asilisa bato na dernière minute wana kaka a se repentir na ye. Nzambe na biso ekomami na makomi masumu na ekutu nyonso asalaki ayebi na yango lisusu te. Atali kaka boyambi na ye wana. Ebongo ngano mutu si tobandi kala soki 20 ans, soki 30 ans, soki 40 ans na kondima. Bongo siko tokende kota lifelo. Pasi Vraiment to se repentir. Amen, amen. Nzamba alingi biso mingi. Alobela kaba oye alingaka. Donc mabaku ezalaka na biso te. Soki Nzamba nazolobela biso alingi to changer. Po alobi akoya lokwa moyibi. Alors aya kokuta biso debout. Acclamons l'Éternel des armées. Vraiment na makasi na biso moko tokokoka te. Yango na to bondela Nzambe wana asunga biso. Saint-Esprit atambwisa biso. Bisika nyonso tolingi tosala mabe. Tosala mabe te. Saint-Esprit asunga biso peut-être eza na eloko moko nasalaka nga na monaka eza malamu. Nzoka nazalaka na nga na kati ya Babylone. Do eloko wana nazalaka nango na kati ya Babylone nabima kuna na kombo na Yesu. Tobondeli. Okumba mayo sanjola ba mon Dieu mon roi. Merci na liloba no kitoko Nzambe oyebi na kopesa biso papa. Liloba kitoko Nzambe. Yao yangwana ete tika liloba oye kwa na mabele malamu. Ebota mbuma mokama na mokama. Merci Nzambe oyo korijaka ba oyo lingaka. Olobi na biso to bima na Babylone. Olobi na biso to se repentir. Olobi na biso koya lokola moyibi. Oh Dieu de gloire. Olobi na biso to veiller. Kaka ndenge na ne oyo lobaki na bada. O cultive mutu. Olobi na ete osali mutu. Pe olobi na ebo garder. Vraiment Seigneur na biso to veiller ndenge olobi na biso. Yango na sunga biso papa. Na makasi na biso moko tokoki te. Saint-Esprit to mitiki na maboko na yo. Sala biso ngolu. To tambola na crainte na yo. To sala oye kolinga yo papa. Saint-Esprit sika tolingi to sala mabe. Pekisa biso. To sala yango te na kombo na Yesu Christ. Yawe yango ete to mitiki na maboko na yo. Sala biso ngolu papa. To ebi se to mérite na biso te. Kasi sala biso faveur.
Nzambe Saint-Esprit sunga biso. Masumu oyo secret eza kati na biso. Masumu oyo elataka biso facilement. Oh Seigneur Saint-Esprit sunga biso. Tolongwa kati na masumu wana. Totambola na crainte na yo. Afin que moko na suka tokutama na yo elongo. Yawe nakabi corps du Christ mobimba na maboko na yo. Nakabi chaîne moko na maboko na yo. Nakabi révélation logos na maboko na yo. Nakabi monda te mobimba na maboko na yo. Natiki bana na nga na maboko na yo, Dieu de gloire. Oh Saint-Esprit sunga biso. Totambola na crainte na yo. Tolingi koza na Babylone te. Toboyi biloka Babylone kati na biso. Sunga biso. Tobimi na kati ya Babylone, papa. Pour lobi salaire du péché, c'est la mort. Apôtre Paul Aleli. Malamu nazo linga kosala nazo kokate. Me mabeka konga nazo boya yango nazo sala. Nani ako délivrer nga na libulu akufa. Oh Yahweh sunga biso papa. Délivrer biso. Délivrer bana biso. Délivrer chaîne moko na moko, Dieu de gloire. Délivrer mabota na biso Yahweh. Délivrer bayamba landi nyonso. Masumu nyonso ezoko envelopper biso facilement. O ezotia biso na kati ya Babylone. Lolenge kako lobi na biso. To kopie te makambo na bango. To bima. O Yahweh sunga biso papa. Kwete na makasi na biso moko tokoki te. Tolingi koza na kati ya Babylone te. Tolingi ko résister masumu nyonso. Na kombo na Yesu. Kombo no ekumbama esanjolama. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Zali le roi des rois, les tout puissants, les plus puissants. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Acclamons l'Éternel des Amen. Oh, chiffre 4. Yamo eza puissance à l'Éternel. Donc, tolongwa. Puissance à l'Éternel et ikanga biso. Comme ça, elongo la biso katina masumu. E bimisa biso na Babylone. Na kombo na Yesu. Vraiment, nzambe. Natondio na kumisi yo Dieu de gloire. Merci na malobano kitoko ezali ko bima. Et des marathons. Ya parole. Mixte. Ya ba parole. Pambola moko na moko ya zali ko leka. Tika ite lobano ezwa place kati na bomo ya moko na moko. Moko na moko akanga, moko na moko azwa, moko na moko asalela. Bisika nyonso oye touche ye. Yawe na buki mitema mabanga pe na loni motema mosuni. Loba na o nyonso ezwa place kati na bomo ya moko na moko. Na kombo na Yesu Kristo pambola balandi. Pambola pe batei nyonso. Yawe zwa na o lokumo papa pamba te obongi nango. Na kombo kitoko ya Yesu Masia. Saint-Esprit zwa contrôle na nyonso pe tambwisa. Na kombo na Yesu. Amen. Force ensemble, bien-aimé, pesa na kitoi. Evandi na verbe faire. Nazomona appel ya Abraham. Tango ezo konta na Genèse 12. Zamba yebisi Abraham boy. Je ferai de toi le père de la multitude. Yes. Abi nazo salo papa mabote bele. Amen. Force ensemble va na verbe faire, bien-aimé. Amen. Lelo mona mutu. Nzambe na masali yete. Mais yemo ko sa misali. My God. Force la nzambe na sala yo bien-aimé. Yo komi sala te. Amen. Force la nzambe sala yo. Pour force va na verbe faire. Yes. N'est-ce que peuple de Dieu. Chasser les démons. Et ça, invocation chrétienne. Alléluia. Amen. Chasser les démons, et ça, invocation chrétienne. Mais pour affronter les diables, Jésus. et ça, la bâton Zamba Sala. My God. Il y a un peu Moïse, Nzambe, Liboso Pharaon. Amen. Moïse, faut affronter Pharaon. Amen. Faut affronter. C'est très profond. Bon Nzambe, comme ici,
ye nzambe na ye. My God. Po Moïse avaki Pharaon bien. Abingani na kende ko libérer peuple wana. My God. Po ayabaki force à Pharaon. Maintenant nzambe yebisi ye. Oh. Que nasali no nzambe na ye. My God. Na kozala na yo. Yes. Yo ndozo libérer peuple nanga. Amen. Nde Moïse à côté d'Égypte. Yes. Po nzambe sali. Yes. Mais maintenant personne au conseil. Et dans mon sein nzambe c'est la fond nzambe sala yo. Amen. Yo komi sala te. Amen. C'est là nzambe sala yo komi sala te. Yo moni de l'homme ebele ba kuta ba deka na ministère. Yes. Ozo que ne ko sala mission moko mais nzambe yebi yo te. Yes. Il faut faire attention à des moments pour mayo. My God. Ba des moments pour mayo il faut faire attention. Mais mouton nzambe sala. My God. Quel que soit grandeur à bitumba. My Jesus. Samba kolongi sala. Amen. Pour nzamba commission tie. C'est très profond. Pe ebisika Moïse wana. Abi même ndekono Aaron na commission lisusu nzambe na ye. Amen. Yenda kozala prophète na yo. My Jesus. Impossible Pharaon loba. Jésus. Impossible Aaron loba na Pharaon. Soki yo nzambe no pesi ye maloba te. My God. Loko na commission nzambe ya ndekono Aaron. Aaron va loba. Yo ndoko pesi maloba. Alléluia. Amen. Yango le tozo kamwa. Le mystère prophétique et ça sur la valeur pour ministère wana eza ministère à soiseau. To conseiller biso eza ministère à soiseau. Ndenge mekamata ke ko biloko na yi na sala opesa bana. Yes. Ministère à message ya mwana. Yo zo pesa message ou te banane. Yes. Nana pesa message wala belebe. My God. Ponsamba zo di Moïse. Abingande na chaka maloba na kata monoko mutu. Yes, yes, yes. Yo nzambe na te maloba te. Na yo ke koloba. My God. O ke koloba na esini nani belebe. My Jesus. Ndele le ministère prophétique. Et ça mal interprété. Pour tozoloba. On nzamba so pesa bisote. My God. Bien ça le standard le continue na kata ministère prophétique. Di kama tata. Nzamba sala bilongolo. Pharaon azalaki na mystère du serpent qui est ténèbre. Na kata Pharaon nazomona mystère du serpent. Ouais ça ténèbre. Pour confronter les ténèbres, il faut être la lumière. Jésus. Pour confronter les ténèbres, il faut être la lumière. Oyo ezolo le soleil. Yomoni Moïse était le soleil. Pour confronter les ténèbres. Ouais, ça qui n'a qu'à Égypte. Mususu okomona yende mutazana kindoki olota ye mabe mais abaloli yango sikoyo lokola yo olobaka te ofandi kimia aleya baloli yango sikoyo ekomi sikoyo lokola ke amonaki yo me nzoka ezalaki ye nyonso wana azoluka kaka mpo olanda mpo ofongola baporte bata bongo te olandaka bango te. Ndenge kaka Bible elobi baloba no mabe ekutama na yo te. Donc soki ekutami na yo ochange. Mais soki ekutami nango na yo te otipasi. Mais yo wana oyo bomaka bafamille. Yo wana oyo koselaka baninga makambo. Jugement ya Nzambe ezali. Tomoni ete Isabelle suka na bango esukaki mabe mobali kutu yende akap awelelaki kokende ko senga Nzambe bolimbisi asali ba prière na ye Nzambe lokola aza Nzamba mawa ayokaki me alobi marge na limbisi ye me na kofuta yango eplasa bana na ye bana ba jeune yango wana tolinga toyeba Nzambe
mpona kozongisela moto mabe oyo ye moko asalaki ye moko afuta me yo futa te soki bana boyebi kobondela te ekozala na bino mpe pasi tata moto asali makambo na ye me nzambe alobi akozongisela yango epai ya bana na ye lokola tata ya asengi bolimbisa yango wana totikela bana na biso héritage ya mabe te toboya mabe mpenza tala yango lelo biso tozoluka kobrise botela bale mpona nini héritage oyo ya baparent ya bakoko oyo bango batika nde bahéritage ya mabe ya bondoki ya moyibi ya kotinda bato bakende kosalaka makambo ya mabe bahéritage ya mabe bango batika yango wana me biso tozwi grâce toza na ntango ya grâce toza na ngolu toza na molimo mosantu toza bana na nzambe tokufa na yesu tosekwa na yesu biso totambola malamu totikela bana biso héritage ya bien oyo eza eteke batambola na crainte à l'éternel mpo makambo na bango emarche ekendaka kaka liboso mwana yo wana oyo okoselaka bato makambo mosusu okomona ye moko nde oloti ye me abaloli atyede yo nalotaki ye me ye nde moto alingaki asala yo mabe lokuta bata lokuta na bapaster alokuta na baprofete alokuta ya koloba masonge mpo kaka ozwa mbongo mpo ovimbisa libumu na yo keba donk nzambe akobeta bino yango wana ta yango oyo bozwi grâce tozwi grâce tokoti oyo ezali 2021 nzambe atali lokuta na yo te atali mabunga na biso te yango wana moko na moko ayebi esika nini oyo yakweyaka oza na molimo wa Isabelle vraiment linga olongwa kati na molimo wana sino ekosukela yo mabe po kati na lokuta ozo kosambwisa moto kati na lokuta vraiment ozo ridiculize moto kati na lokuta vraiment ozo bebisa réputation ya moto na likambo okutu moto ayebi te oyo asali te bato ya famille bato entourage bokeba bato mangomba tosambela na solo mosambeli ya solo alukaka pe teke abebisa réputation ya moto mpe oyo ezake azomona vi na ye ezomarche te to azomona moto wana akolinga bondela nzambe vraiment nzambe réellement effectivement eza mpenza moto oyo olieke olobaloba deja okende kobebisa réputation ya bato kati na bafamille kati na baentourage kati na mangomba towelelaka koloba te yango wana yo wana oyo oza na makambo wana se repentir oyo yeba na kobebisa réputation ya bato meme na mangomba meme na kati ya famille se repentir vraiment tour oyo bokobima nde mpwasa bato ya mabe oyo bakomi kolata nde bato misusu mpo babimisa bango mabe menzoka bango nde mutu baza mabe vraiment bochange cette fois-ci nzambe akobimisa bino mpwasa ndenge ete alingaki kopinir David heureusement David bapesaki ye toli acomprendre mabe na ye bapesi ye na ndenge ya lisese nata apesaki ndenge ya lisese acomprendre mais tala bazopesa lisese wana tala ndenge atomboki pourquoi ye moto aza na biloko ebele bongo akende ozwa kaka ya moto aza nango mokie po alambela bapaya na ye moto aboye fa azongisa yango 4 fois moto aboye mpenza azomerite mort balobi moto yango eza yo ayokaki mabe adisitaki te azongaki kati na ye ayebike te nasalaki yango mpenza asengaki nzambe bolimbisi bongo ndata mpe alobaki vraiment nzambe alimbisa yo mpe okokufa lisusu te yango wana tolinga tose repentir David ase repentaki yo wana mpe moto alokuta oyo okoselaka bato makambo linga ose repentir yo wana profete alokuta oyo opesaka basango alokuta yo wana oprofetizaka mabe yo wana obalolaka makambo change soki tochange ekozala malamu mpo mabe mpenza ya mabe elekileki ebelebele
yango wana totika mpenza oyo eza mabe wana ekozala malamu. Histoire ya Nathan wana nalobi. Donc soki totali yango na 1 Samuel 12 na 2 Samuel 12 pardon tokomona yango 13-14 ndenge ase repentaki David. Vraiment yango wana po ete tochange mpenza na mabota na biso échanger mabota na biso po toyeba mpenza kobrise oyo eza mpenza bachaîne wana po ekweya po mabota na biso échanger esengeli na biso mpenza tose sanctifie ndenge kaka Zacha se sanctifiaki na ye alobi mpenza non vraiment mabe nasalaki nazotika natiki mpe lobiko ekotaki na kati ya ndako wana. Tokomi moma ya koyoka pe exhortation na biso epai na papa na biso Arma ete ye pe azali koexhorte biso na ntango oyo po ete liloba na ye epesaka esengo, liloba na ye epesaka kimia. Vraiment na ntango oyo tolingi toyoka oyo ezali exhortation epai ya mowumbu na Nzambe Arma. Si je t'avais obéi, parce que mon avait, quelle attention je pleure. La grande Nzamba avec vraiment. Alléluia. Pour comprendre pourquoi. C'est pourquoi la main a bécaki pour orgueil ici. Pourquoi tu as dit que la salité pour lui. Avec ce temps de coup. Il y a maintenant un ça, ma femme polie. Il disait que tu vas voter. Il y a un peu ça, les soins par là. Pour aller ok. Alléluia. Bien aimé, ne t'en fais pas. Regarde ce qui est autour de ta famille. Regarde ce qui ont rongé du botanayo, du botanaka. Ont rongé du botanaka, du ngomba ensemble. Mais ce là, et si vous avez le temple ensemble. Celui qui faut quand même te pas ensemble. Vous avez regardé quand vous avez bon moyen, qu'est-ce que vous avez bon abisso? Quand vous avez bon moyen abisso, vous avez bon salaire. Ne te vois pas petit. Honore et respecte tes parents. Alléluia. Amen. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi à utiliser, papa n'a pas oui. Tu es ma fille. Amen. Oui, tu es mon fils. Amen. Ce que il dit, moi, on lobby, ma camoué changeaka. Amen. Ce que il dit, moi, ma télémie, ma camoué changeaka. Alléluia. Amen. Quand le papa, dans sa décision en famille, avait attendre. N'a pas besoin de vie à mon corps. Alléluia. Pourquoi? Parce que papa y est dit. Papa va maman va porter la biso. Parce que vous vous rappelez du nom au nom de la rango. Et ça est très nécessaire pour la famille, même par contre, dans nos bazar à côté. Alléluia. C'est pourquoi exerce par le pont, la potentialité nyonso, nous avons pas checké à Tinayo. Ce que ça dit, moi, comme aussi c'est Bobima. Amen. Ce qu'on a dit, qu'on ça y a un Nzambe, on a appelé Nzambe, on sait aussi un Nzambe, on est pas dit, il y a un moment. Au final, ça y a un moment, il y a un moment. Mais la fois, parce qu'à nous, il y a plein de choses cachées. Quand nous sommes pas comme ça, il y a autre chose. Nous sommes pas comme alléluia. Amen. D'ailleurs, vous dites, c'est qu'on dit aussi ça, on va voir. Le père, on a tout hier, on s'est pas levé pour lui. Alors, bien, à ce moment, ceux qui peuvent, ils n'ont pas eu. Alors,
d'oration pour l'intercession. Alors, donc, préparer, par exemple, il y a des choses là. Kuyemba, mutu ayani bogama, ayeba ndeni ya kwa wenda menaye. Ndeni ya kubondela. Parce que, essayer de se signifier. Essayer de se prier. Alléluia. Peut détourner au saut et ma bête au sable. Il y a des temps, pendant tout ces temps que tu as, prépare-toi à prier ton Dieu. Tu ne vas pas prier seulement ici. Prépare-toi à l'occasion de Boston. Alléluia. Et donc, nous avons tout là. Sachez que Dieu, il est en toi. Alléluia. Et prier au sale. Et ça, nous avons tout là. Et sachez que ce qui est prière, c'est pas guérir tout un pays. Non, ça peut bénir tout un pays. Et Dieu va faire. Alléluia. Tout comme la mission. Amen. Absorber puissance a fait. Motoana et zikisaki ata balobi ata caleçon na bango yokanaki sur la moto te. Le roi azalaki tellement étonné et Dieu a neutralisé l'orgueil du roi parce que le roi azalaki très orgueilleux a moni que ba sujet bato baza inférieur na ye bazo défier ba boy koto ça y est. Roi le tient bien au boy koto ça a même extrême à condamner bango, c'était la mort à condamner bango. Azo condamné bango pour avoir obéi au Dieu suprême, au Dieu créateur. Mais il a oublié que le Dieu créateur avait le pouvoir de leur délivrer entre ses mains. Et quand le roi s'est levé, Atali na libulu amoni bango, bazalaki misato azotua, mais bazalaki misato, ndingini bakomi 4. Asengi ba arrêter moto wana. Azot loba. Wow. Abina verset 26. Le roi Nebuchadnezzar s'approchant ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Amen. Du milieu du feu. Yon tu na bandeli kuna bandako dénigrer bango alobi na kotala so botosi te nzambe ni na ko délivrer bino na maboko nanga. Combien nzambe amemi ye a changé langage. Mais il a changé de langage. La même personne qui disait je vais voir na kotala na na ko bimisa bino na maboko nanga. Après na verset 26 azo benga bango Shadrach, Meshach, les serviteurs du Dieu très haut. Amen. Paix à l'obé, béni soit le Dieu de Shadrach et de Meshach, d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont eu leur confiance en lui. Amen. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que les leurs. Alléluia. Amen. Waouh. C'est Dieu qui se prenait, c'est roi qui se prenait pour un Dieu. Il a défié le Dieu, le seul vrai Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu que son nom soit blasphémé en Babylone, dans la vie à Shadrach, Meshach, Abednego. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Parce que Dieu n'oublie rien. Parce que Dieu prend toujours la défense de ceux qui prennent soin de défendre ses intérêts. Amen. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Il ne suffit pas de connaître la parole de Dieu. Oyebi maloba na nzambe, c'est bien. Okendaka toyaka église, c'est bien. Est-ce que totosaka maloba wana? Est-ce que totosaka maloba nzambe wana atiela biso devant ba situation, devant ba problème, devant ba défi, devant ma réalité à vie, devant mes preuves? Combien de fois nous régnons le nom du Seigneur à cause de la souffrance, à cause du manque d'argent, à cause d'un manque de telle ou telle autre situation? Combien? Quand Dieu nous regarde, il est attristé.
nous ne reflétons pas son image, sa nature. Nous ne défendons pas ses intérêts. Nous sommes tellement égoïstes, nous voulons que Dieu fasse des choses pour nous, mais nous ne nous préoccupons pas à obéir et à défendre l'intérêt de Dieu. Nous n'avons pas confiance en Dieu. Nous en avons confiance, hein? Pour ça, nous avons confiance en Zambé. Égale les situations. Dieu est capable de tout. Et ça, la situation où tu es et ça, la situation où tu es C'est ça. et ça, la situation où tu es. Il a dit, vous passerez par le feu, mais les feux ne vous brûleront, ne vous consumeront pas. Amen. Mais devant certaines situations, nous avons tellement peur. Et parfois, nous regardons de part et d'autre ce que disent, ce que pensent les autres. Nous voulons nous fabriquer, bisous se fabriquer un miracle. Bisous se fabriquer un biloko. Pendant ce temps, nous choisissons un chemin qui est tout autre que le chemin par lequel le Seigneur voudrait que nous puissions passer. Le Seigneur aussi pouvait intervenir avant Baboua Kabamona du Boulou. Qui va boire Kabamona du Boulou, va intervenir. Parce que Dieu est capable aussi, il pouvait intervenir, il peut arrêter à sali miracle, que le roi continue à du Boulou. Mais le Seigneur ne les a pas épargnés. Nzambalinga s'est glorifié dans Amen, amen, amen. Pour qu'une loi soit promulguée, que le nom du Seigneur soit exalté. Amen. Parfois, le Seigneur permet que nous passions par des moments difficiles pour que son nom soit glorifié. Mais biso tolingi nzela anate, biso tolingi nzela anate, biso tolingi nzela na biso moko, tolingi tokende nzela o biso moko tomoni eza malamu, tolingi nzambalingi tolekala moto, biso tolingi moto te, nzambe nga lingi moto te, moto wana ezikisanga, nga na kokanga moto te, nzambalingi tolekala mai, nga na lingi na mai te, mai wana ekomelanga boy na boy. C'est pour cela que nous ne voyons pas la main de Dieu. C'est pour cela que nous sommes une église, nous sommes mais nous ne voyons pas les miracles authentiques. Regarde ce genre dans le feu, mais Zamba bon à côté, à Bimisi, Amen. Basikité, Basokité et l'autre côté. C'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. C'est le même Dieu que nous cherchons aujourd'hui. C'est le même Dieu que nous allons que l'église tout le jour, tout va veiller, va prière, va retraite, va réseaux sociaux, mais nous ne voyons pas la main de Dieu. Parce que nous ne nous conformons pas à sa parole dans son entièreté. Ce n'est pas à Dieu de se conformer à nous. C'est à nous de nous conformer à la parole de Dieu. Amen. Dans son entièreté. Amen. Si nous ne nous conformons pas dans la parole à Nzambé, ce n'est pas un homme qui bénit, ce n'est pas un homme qui ouvre les portes, ce n'est pas un homme qui restaure, ce n'est pas un homme qui délivre, c'est Dieu. Amen. Et pour que nous arrivions à voir la main de Dieu, à expérimenter sa gloire dans nos vies, nous avons qu'une seule chose. Obéir à sa parole. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Et si nous nous plaisons au Seigneur, nous ne devons pas plaire aux hommes. Nous ne pouvons pas chercher que les hommes nous applaudissent. Je ne suis pas fier de toi. Je ne suis pas content avec toi. Nous ne recevrons rien. Même si les hommes nous rejettent, si les hommes nous non, tu as mal fait. Mais Dieu t'encourage, Dieu dit, vas-y, je suis avec toi. Ce que tu es en train de faire, c'est bien. Nous aurons la récompense. Bien-aimé, tozwa résolution ya kotambola na nzambe, tozwa résolution ya kotosa nzambe, tozwa résolution, même cela, ça peut coûter nos vies, ça peut coûter notre travail, notre travail, ça peut coûter nos enfants, ça peut coûter notre... Mais apprenons à être authentiques, à être véridiques, à être honnête avec le Seigneur. Amen. Et à marcher en conformité avec sa parole. Et à ces moments-là, nous verrons sa main dans nos vies. Amen. Il va se glorifier en nous. Parce que Dieu, il se glorifie toujours dans la vie de ceux qui se disposent au devant, ceux qui se disposent pour lui. Parce qu'il est Dieu. Amen. Nzambe eza na mutu te akoko telemela ye, eza na mutu te akoko s'interposer liboso na ye, eza mutu moko mpe te akoaka projet maloba na ye. Soki alobi oyo alobi ekosalema, soki akani oyo akani ekokokisama. Eza na mutu te na mokili oyo, ni na siècle au présent, ni na siècle à venir, ni na siècle passé, oyo akokaki na Nzambe, oyo abe akoko défier Nzambe.
tozoya na église maloba na nzambe ezala te ke ekoti awa ebimi awa ezala ekoti etiki tobomba ngo na motema mpo tomettre yango en pratique mpo tokutana na nzambe mpe tomona loboko na nzambe na bomoi na biso tika ete nzambe apambola liloba na ye toka permettre so prochainement toyeba kopartage liloba na ye nous ne manquerons pas de le faire. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Au revoir. Bye. Merci. Azanzambe madame. Vraiment, toyoki lolenge oyo mama na biso Bénédicte aibi na kote ya biso. Vraiment, mama Bénédicte nzambe a pambola yo a rosé lisusu. Amen. Meine
Et moi, si à Soulem, madame, habité au sein d'ensemble. Peut-être au sein d'ensemble, mais pourquoi les gars qui ont dit ma belle, on a dit ici, ma quitté. Maintenant, vous voyez tout le temps, on a maintenant, on a un Timothée premier, la troisième, Timothée 3, la première qui a dit, c'est dans la lobby, alléluia. Amen. Musali na nzambe azana maloba oyo epesaka bomoi. Amen. Ete ntango mwana oyo akufaki azongisaki ye na bomoi. Amen. Ete oyo nyonso ekokolobama na moma oyo zala na kondima. Amen. Soki wandimi te eza likambo na yo. Alleluya. Sikoyo biso moko toza kobondela epai na nzambe tobiki tondimi oyo basali na nzambe badeklare mpo na biso. Etala eza semene mpo na ngai ya kodeklare kaka ete nkolo akokisela bino kosenga na bimosi. Amen. Ete tobondeli na kombo na Yesu biso. Seigneur, merci pour la parole et le matin de la sainte ensemble. Merci que c'est la moko na moko oyo ezali kosa na bosenga na ye na kombo kitoko ya Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
epai na yo Seigneur lolenge tozali toza bato mabe Seigneur na bagisement na baparole na baacte na biso oyo ezali koplaire yo tata soki mokie nzambe na mawa yoka nation mobimba mawa yoka biso mawa Seigneur corps de Christ Seigneur so mabota na biso nzambe oyo ozali lent la colère riche en bonté nzambe oyo limbisaka mpe yo bosani papa toye epai na yo olobi toye epai na yo lolenge tozali ata masumu na biso ekomi motane lokola ngola okokomisa yango pembe koleka neige yawe yango wana ete toye epai na yo Seigneur yoka biso mawa papa kitisa mawa na yo papa tangela biso mabunga te o Dieu de gloire toye epai na yo toye epai na yo tobelemi epai na yo yawe yoka biso yamba biso Seigneur tala nzete oyo mawa tala ndenge eza ya kokauka eputa asimbami na oyo ezali nzete ndenge kaka tozalaka na kati ya baeglize ayamba Yesu mokonzi mobikisi na bomoi na ye me apesi place epai na ye te mpo masiya atambwisa ye tala ndenge bokauka ezali me tala baninga la joie jaune tala baninga ndenge bazobota vert en abondance pona nini bazotambola na sainteté vraiment totambola na sainteté wana ete toza na kati na mangomba tozala pena bandimi ya solo olieke tozala bandimi oyo ya diskuti lukaya olieke tozala bandimi oyo tozokoproduire na eloko te vraiment kaka ndenge eza ya kokauka masi ya kokata mpe akobwaka ekomi nango na four basaleli oyo ezali mapa yango wana tokima bokauki oyo ndenge ete tondima masiya topesa ye place ya tambwisa biso afin ke tose produire na nkombo na Yesu tape oyo ekangami nango na masiya te tala ndenge ekauki soki tokokangama na masiya te tokokauka
tokozanga nyonso. Vraiment tala bitapi oyo ekangami na masiya. Tala ndenge ezozwa vie. Tala ndenge ezobota. Pamba te Yesu masiya azali chemin, azali la vie, aza vérité. Vraiment soki tolingi ete tozala malamu, ete vie ezala tango nyonso kati na biso. Vraiment biso nde tokangama nde na oyo ezali trône oyo, tokangama nde na kati na nzete. Vraiment nde kozala malamu. Soki etape ekwei, vraiment suka okokauka. Me biso tolingi kokauka te, tolingi kozala etape oyo ekangami na nzete. Merci. Heute, Herr, on a enseigné à ton peuple haben wir gelehrt zu deinem les Volk prescriptions, les lois et les die ordonnances, Gesetze und die Satzung ainsi que ta parole. und dein Wort. Nous voulons vivre conformément à ce qui est écrit. Und wir wollen leben nach dem, was geschrieben ist. Pendant que les nations demeurent dans les ténèbres, Während die Nationen in der Dunkelheit mais sind. toi tu permets sur nous que ta lumière puisse s'élever. Aber du erlaubst über uns, dass dein Licht sich Père, je prie pour cette communauté. Herr, ich bete für diese Gemeinde, Que ta lumière s'élève dans cette dass communauté. dein Licht sich erhebt in dieser Gemeinde. Ouvre les cœurs de mes Öffne bien-aimés. die Herzen meiner Geliebten. Ouvre l'esprit de mes Öffne bien-aimés. den Geist meiner Geliebten, Qu'ils comprennent ta dass parole. sie dein Wort verstehen Qui investit leur vie. und dass sie ihr Leben investieren. Non au discours des gens de ce monde. Nicht so wie die Menschen es sagen, Mais qui nourrissent leur esprit aber dass sie ihren Geist dans nehmen ta parole. in deinem Wort. Cette parole, Dieses Wort c'est la vie. ist das Leben. C'est la vie. Es ist das Leben. Laisse que la puissance Und de lass, ton dass die esprit Macht deines Geistes se libère dans cette sich communauté. befreit in dieser Gemeinde. Saint-Esprit, Heiliger Geist, donne-nous la capacité gib uns die de Kapazität, mettre ta parole dein Wort en pratique. umzusetzen. Cela ne reste pas en nous, Dass es nicht in uns que bleibt, nous puissions la communiquer aussi sondern dass wir sie auch weitergeben à nos voisins, an unsere à Nachbarn, nos enfants, an unsere Kinder, à nos amis an unsere Freunde et à nos connaissances. und an unsere Bekanntschaften. Nous te faisons confiance Wir vertrauen dir pour ta fidélité für deine Treue, ainsi que pour ton amour. für deine Liebe. Bénis cette assemblée de saints. Segne diese Gemeinschaft der Heiligen. Bénis l'ange de cette église. Segne den Engel der Gemeinde. Bénis tous ses collaborateurs. Segne all die mit ihm zusammenarbeiten. Bénis toutes les personnes Segne all die Personen, qui ont la volonté die den Willen haben, de voir cette œuvre avancer. dieses Werk voranschreiten zu Comme sehen. tu as dit dans ta So parole, wie du in deinem Wort gesagt hast, sachez que votre travail wisst, dass eure Arbeit ne sera pas vain dans les cieux. nicht umsonst sein wird im Herrn. Toi qui bénis au centuple, Du, der segnet im Überfluss, bénis ton peuple, segne dein Volk, bénis cette communauté. segne diese Gemeinde Pour la gloire de ton nom. für die Ehre deines Au nom Namens. de Christ Jésus. Im Namen Jesus Tous Christus. ensemble, comme Alle c'est zusammen bon, sagen wir ein Mensch. nous disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Gott uns segne. Siko tozopambola ye mpe le roi des rois, le seigneur des seigneurs, oyo tolingana yo en son image. Ye Yesu, ye Yesu, ye Yesu, ye Yesu, ye Yesu, tombe moya, ye Yesu, soto lingi Yesu, loba Jésus, soto lingi Yesu, loba roi des rois. Soto lingi Yesu, seke moke. Soto lingi ye, sote moke. Sote, sote, sote. Sote pona Yesu. Sote, sote, sote. Sote pona Yesu. Ikoso. Okoso kasi mate. Ikoso. Ikoso. Tokozonga nsima te. Jamais. Encore. Liboso. Tokozonga nsima te. Nzambe na biso aza kosala atonda bolingo atonda na nyonso. Nzambe na biso aza malamu atonda bolingo atonda na nyonso. On y va. Aza kosala
mayo sanjola mayawe. Oh Seigneur Saint-Esprit sunga biso. Tozala déterminé na nyonso tokosala. O eza na volonté na yo Dieu de gloire. Tozala déterminé pesa biso makasi ya kokoma na likambo tina suka. Tokoma na yo peti na suka po ete tomona lola. Zala na biso elongo na kombo na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Ese corredor na mitema, ototali banda na zambe. Alléluia, 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 na Yesu. Ese corredor na mitema. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.